radiolisolo.com. Bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te po radio di solo ibandi. Masolo kitoko. Mika kondi mama ndimera ngai. Radio di solo zana top. Mokope. Radio di solo 5 kaka. Radio di solo wetu abana ba mwena Kongo. Merci Nabandeko Nyonso Bozali branché sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Ya solo bandeko lelo toye lisusu na émission na biso masolo ya se ya nzete. Na masolo ya se ya nzete bandeko na ebike mwana na mwana bendana luka nzela oyo yoko kota luka ndaku oyo liaka. Ya solo okoki kolia mbala misatu me zala na ndaku moko oyo meseni kolia. Mwana mayele aliaka mbala misatu me aliaka na ndaku moko. Me moto oyo aliaka mbala misatu azana bandaku ebele esika kokende kokufa boko yeba te. Sans plus tarder na pesi bandeko nyonso owa mesana kolandela biso na kati na radio lisolo chancelier na kati ya Hollande na pesio désiré chancelier Zoyayoba Mangrokoto Odon Pambo le grand dépositaire célèbre Charlie Kachila Mwana Fumbukim Bango des affaires le président d'homme Nalile Boucle Blandine Basele Zoyayo toujours na motema et oui vraiment na motema Boucle Blandine Basele, joyeux toujours ba Mangrokoto Ani Dembo de Bruxelles, ma Ani Dembo, bana Bruxelles, JP Louvelila Chimele Makoso, Sophie Mawaba de Parigo, double tête, coup de tête, et JDD, Zandam, Joe Shungo, Jean-Maître, la princesse Pauline Djema Shungo. Ah ouais, les grands pétroliers Mobomi, les grands distributeurs automatiques. Zandeyo. Le président Véron Mwalumba na Dallas. Lelo bandeko ekozala opesi mbwa boyi na kati na radio lisolo na masolo oyo toko beta masolo ya ba combattant masolo oyo idéologie oyo ewita wapi tozali koloba me bana mai balingi ko déraper mwa muke yango toko benga oyo la voix de la diaspora. La voix de la diaspora, c'est Monsieur Véron Mwalumba, l'homme fort. Nakati ya États-Unis d'Amérique, ye akozala na biso comme invité na masolo ya sia nzete esika akolakisa peuple congolais nzela nini esengeli balanda lolenge nini. Ya solo bandeko na bolingo nyonso tu oyo na lingaka bino na kati na radio lisolo na kotia nzembu oyo bosepela elongo na bino na basi na bino esika bozali. Mais sans plus tarder nzembu oyo nazochela le président d'homme na lile Simba Mère Boucle Blandine Basele na nzembu oyo ya mwa kadena ekosala bino toujours bien. Papa Mayamba mwa nzembu oyo Boucle Basele Blandine en direct de Bruxelles asimba mwa papa na système ya kata gourma maringa mwa moke. Et ça la moi bien quoi. Anzubila Rimina Sheitouan Rajim Jean-Marie Lukulasi Don King mon vieux Martin Fayoulou Chien Kin Bouffe et Fadenhouse Maman Misé de Bruxelles Odon Pambo les grands dépositaires célèbres Mwana Yangongwa chancelier Banaya Hollande le président Véron Mwalumba Nadalas apôtre des réveils LG Peniel Maramoyo Eko Souka Wate Nabolingo Nangai Jus d'orange Mère Sola et ça la moi bien ceux qui mobile ndingayo na mosusu komona vraiment que mobali mushondo na mushondo kwa Odon Pambo na bolingo na ye na mère Nicolita Mpambo le président Véron Mwalumba na bolingo na ye na mère Pélagie et ça la moi bien le président tombe na Lille Yoka DSV Nkolo Bampema kwa Boucle
Blandine Basele, Yoka Bamélopé, sur la 3W, Radio-Télévision Lisolo. Les grands pétroliers, Yebisaka Baronke, la seule radio neutre de la diaspora congolaise. Toloba moi Moukete, mais Tokopé c'est la gaga quoi. Marama Bolingo, Tuna Boucle, Blandine Basele, de Bruxelles. JP Louvini là, Jumel Makoso, Yoka Bamélopé, Annie Dembo de Bruxelles, Jean-Luc Mokoko de Bruxelles. Serge Motomosi, Bana Yabusi et Saint-Georges, Roki Lukoki na Kriché Soufwa, Makamoyo, Chancelier Désiré, Mbaye, Chungo, Géomètre, double tête, Régide des Andames, Namaramboyo, Oyo, Sogomoni, Président d'homme na Lule, Yoka Abamélopé quoi, Radio Lisolo, la seule radio neutre de la diaspora congolaise. DSV Moto toujours na kati ya bato. Charlie Kachila, Yemei quoi, Mwana Mfumu Kibangu. Les grands Congolais Lenka, Pasteur Philippe Mukenge, Pasteur Guy Roger na Irlande, Maman Clarisse Akola Antoinette na Canada. Yoga Ikete Taya Kostike, Maman Anne Bibi Mosali na Zambé, Marambo Ekesuka Wate Kulutu Zambwana. Ah, Yabiso Moussa di Kalala. Soko moni mwana mobala komi kolembola lokola le président d'homme na Lule. Ezaka grave. Boucle. Blandine Basele. Oye bolingo na nga na jus d'orange, Mère Solange ya Mombamba. Ah, les grands pétroliers. Au moni boulot. Toyebisaki bango baza komeka mais biso toujours likolo. Chancelier Désiré Bana ya Hollande Mangrokoto Vanessa na Ottawa Patrick Moke de Montréal Engaye Nale bango moi 2 points moi 2 points moi 3 points Nani aloba lisusu kwa Bokanga minoko bokufa te Makambo yo nakotika bino na mwa bilengi ndenge ezalaka kaka kwa Naloba le président d'homme na Lule Yoka Mangrokoto Yabayaya Toloba esalaka mwa bien boucle Blandine Basele Makambo Ekesuka Watekwa na bolingo na yo bengana bafitole nyonso bazala mosika pembeni na yo te le président d'homme na Lule Yoka Rico Siana de Berlin Magamboyo, ah, Ferro Molumba, Mère Pélagie, Odon Mpambo, le grand dépositaire célèbre, Mère Nicolita Mpambo, des affaires, Françoise Idouard, Serge Motomosien, Nabossi Saint-Georges, Charlie Kachila, Mwana Fumukimango, Papi Bisikita, Maman Mise de Bruxelles, Yoka DSV Nkolo Bambemadi, l'homme fort quoi. Toyebisaki binonke awa te mekuna pete me wapi lisusu fanda esika ofandi efandela yo kwa naseki mpe nalobi wana ezali Yemei Nkolo Bambema DSV vili peti nanga ingénieur Alain Ikulu Mère Olga Ikulu na bolingo esalaka toujours moins bien surtout soki baboyi yo okomona mwana mobali baboyi ye akomi bilobaloba na nzela nkwa jus d'orange Mère Mélanie Tanguy Gabi na Liège oh Solange okota DSV na kati ya makila nkwa na motema ya DSV jus d'orange et Solange na liyo kwa le président Véro Molumba na Dallas ah Mère Pélagie Pasteur Philippe Mukenge Crispé Digital paix du soir
Pasteur Anaclé Onyombe. Ah ouais. Na bolingo na ngai. Boza la musika. Les présidents d'hommes. La lule. Boucle. Blandine Basele. Abongo tomo la mapanga teto masolo kwa. DSP Mère Antoinette na Canada. Odon Pambo. Les grands dépositaires célèbres. Oui, Bolingo Benyokola. Le président Ferron Mwalumba. Baba Mongita. Bana ya Canada. Les meilleurs comédiens de la diaspora cocodienne Zongo. Yoka Amasolomba. Apôtre de réveil. LG Benyel. Maraboyo. Nabolingo nangati boza la musika di Blandine Basele. Boucle. Ah, Basele. Nano tolete. Esa la ngaga marki wana kwa. Eri moko yoki Mosute Kishondo. Acoustique. Yoka. Radio Lisolo quoi. Number 1. Chancelier Désiré. En direct de Hollande. Makaboyo. Nakoboma moto na bolingo na ngala Solange quoi. Nakrakela yembe na lelai quoi. Kodunda te nini lisusu. Bona lela yo ntika na tunda yo kwa. Yo nde shina ngai. Radio Télévision Lisolo. Votre émission préférée. Masolo ya série ya TT. Avec notre invité spécial. Le président Ferron Mwalumba. La voix de la diaspora congolaise. L'homme fort. Aye pona masolo oyo ya mboka. Mwana ya mboka. Esika bozali. Landa Radio Lisolo. Oyo ka les grands défenseurs. La voix de la diaspora congolaise. Le président Ferron Mwalumba. L'homme fort. La dame na biso ya kitoko. Oui. Radio Télévision Lisolo. Votre émission préférée. Masolo ya CNCT. C'est une émission animée par DSP. Diana Sulufuku de Boubertal. Monte toujours na kati ya bato. Kongolo nyonso alingi ayeba vérité ya bakombatant, ayeba vérité oyo ezali kopase sur les médias. Contactez www.radio-télévision-lisolo.com. Oyo kala voix de la diaspora. Le président Ferron Mwalumba. Lelo akoyebisa biso makambo oyo etali ya bakombatant. Ya solo bandeko oyo nyonso bozali kolanda biso na kati na Radio Lisolo. Esengeli bolanda biso na kati na kimia nyonso. Boyoka parole. Radio Télévision Lisolo. Merci Nabandeko nyonso oyo bozali kolanda biso na www Radio Télévision Lisolo. Nabanzi lelo Nabandeko oyo bozali kolanda biso lelo ezali émission spéciale. Émission spéciale avec notre invité du jour, Monsieur Ferron Mwalumba. Ya solo lelo tokoyamba Monsieur Ferron Mwalumba na cadre ya émission oyo lelo tokotuna ye mwa mituna ye ako se présenter bandeko boyebi président Ferron Mwalumba azali mutu ona diaspora bino nyonso tu boyebi bino nyonso tu bolandaka ye boyebi. Alors bolandaka ye boyebi oyo nyonso tu ye alobaka na kati na Radio Lisolo lelo tokoyamba ye tokoyoka ye na likambo oyo etali bandeko na biso ba combattant. Na banzi bandeko tokoyamba lelo ezali émission spéciale. Tokoyamba président Ferron Mwalumba. Ye akoya ndenge toyambi ye akoya kolobela biso makambo oyo ya ba combattant.
na banzi ba combattant babimi ndenge nini banani babimisi ba combattant et puis bit na biso ba combattant ezali nini ezali ya kofinga ezali ya kobundisa bato ezali ya koloba mabe. Alors lelo tokoyeba mpamba te na sima na biso to bato babimi mwebele bato babimi mwebele na sima na biso me ba norme oyo tozali koloba ndenge ya kobundela mboka bato ebele bazokena ngo na ndenge ya mbilinga me lelo bokoyoka président Véron Mwalumba ye tokozala na ye na studio virtuel ya 3W radio télévision lisolo ndeko nyonso to alingi kokontakte biso abenga atuna ye motuna obengi na 3W radio télévision lisolo Skype na biso ezali radio lisolo yo bengi otuni motuna na yo mpe obimi na bokebi nyonso to pamba te lelo ezali émission spéciale lelo tozali kobeta likambo oyo etali bakombatant yambo na tshela bino fichier ndenge réaction ya bakombatant biso tozali ba formateur des idoles na kati na diaspora pe na mokili mobimba oyo tozali kopesa loi pe ndingisa mais tozali komona mwa ba norme mosusu ekomi mwa déplacé. Alors bokoyoka nanu mongongo ya Véron Mwalumba ye moko oyo boyebi nasima tokotuna ekaka mituna moko nasima bokoyoka bino moko déclaration ya bandeko na biso ba combattant oyo biso totie bango oyo biso toza ko guider mais tomoni mwa nyamu ekomi tozali koyeba te en na kati na biso ekomi pourquoi cible na biso ezali mutu moko Hippolyte Kanyamfulu wana cible na biso mais soki tokomi na cible na biso enoke les Congolais oyo bazali ko défendre mboka na biso wana ikozala mabe mingi. Alors bandeko tokoyamba pe bandeko ya Zumel mukolo oyo keya bakoya koyebisa biso Honoré Ngwanda Seki parce que lelo na kati na diaspora batu ebele bazali kotambola na kombo ya Honoré Ngwanda, un homme fatigué, il ne fait absolument rien depuis adinda na se ya mai ti sikoyo abima pete. Est-ce que azali na se ya mai ou bien azali na mokili? Lelo pe toko développer mo ba témoina toyeba ke Honoré Ngwanda Nzambo soki Nzaboko Lutumba soki nani oyo azali koya ko tia trouble oyo asala keloko moko te mais lelo toko yeba ke azali nani. Na banzi lelo ata toko beta mwa lisolo ne mokie mais toko benga bandeko oyo ba yebi malamu toya baya na kati na radio lisolo balo ba vérité pulele awa na kati na radio lisolo to banga ka motu te motu pe akobangisa biso azalite parce que ezali la seule radio neutre na kati na diaspora oyo batu balingaka oyo balandaka information ezalaka noir sur blanc. Donc tokoyo koloba to bombi noir mais to tche pwelele ya pembe. Alors toyo kananu président Véron Mwalumba apesa bino ba auditeur pe ba auditrice mbote esika bosali kolanda mpe bokoyo ka déclaration oyo ya ba combattant wanande ekosala biso malamu. Tokei sans plus tarder to leki lombango kopesa président Véron Mwalumba mbote. Mbote papa DSV nakanisi eza vraiment ngai nakangaki micro et puis mbote na balandi nyonso ya radio lisolo bazo yoka biso na mongongo na kasi ba ko comprendre que eza masolo ya ba congolais ndenge bango moko ba lopoto balobaka les linges sales se lavent en famille, c'est vrai mais eza vraiment mo mesano na biso to mekananu ko solo la poto yeba niveau nini tozo kende na eloko ni tozo sala poto se comprendre bien. Merci beaucoup. Merci. Wana ezalaki lolaka oyo ya président Véron Mwalumba. Na banzi bandeko mingi bazali kokoma soki bayoki zimel, cela veut dire que ezali ko bangisa bango. Bandeko mutu tuto kokotoye ye. Ya solo bandeko vérité nyos tokoloba oyo azako banga mpo ayoki balobi ke zimel balobi ke bandeko vérité nyos tout kokota partout poto e ba vérité oyo ekobangisa ye a ebangisi ye pamba te radio lisolo eloba kubele oyo etali vérité. Ya solo bandeko
to le kanana moi na disco kuna epe papa na biso mayamba to yeba kozwa bandeko na biso oyo ya oyo ba combattant to ka déclaration na bango bandeko bolanda biso malamu eboto. Bon, naza bref. C'est un peu trop aussi. Marie-Paul Segabeti, le lot et pas meeting à Papa Tshisekedi. Ce n'est pas dur qu'une de musique est fond. Bon, na yoki message au comme la biso bana à Paris, bana à Hollande, bana à Belgique que soulèvement ezalaki lelo na Kinshasa. Leader oyo asengaki batutu batambola lelo le 24 na yoki message que azongisi batu nyonso bavanda na bandako. Est-ce que c'est normal? Azongisi bango, c'est-à-dire bazong na ndako. À calmer. Donc je ne sais pas si réellement ils ont gé à Mindele ou bien gé à Bissomoko. Tant que batu bapesi coup de pouce loba yo lobi le loke bozonga na ndako. Tozo kende wapi tozo suka wapi. Makamba ba politicien yango na pesi na nous général Ngando alimbolo la biso. Bon, yango la papa limbisanga. Tozalaki awa tout ce travail pour son message. Oui. Que bato bazaki na meeting. Full tilibanda. Ouais. Alors yemoko politicien. Oui. Alobila bato wana ke bozonga na ndako. Politicien onani. Ezali Tshisekedi. Ouais. Alors bato bazonga na ndako. Aussi le peuple congolais la bimi wana telemi. Aye pas la solution. Parce que lorsqu'on monte dans le pays de l'Afrique, soulèvement et sali battu sous batelemi. C'est pas de là côté dans bakéi comme ça action dans bango, par baté qui s'agit de la télévision. Non, batelemi pour la douleur, il y a pas si bazo virer ba maman na bana. Un leader dans le bloc qui est déjà ndako et signé à l'imbisi ba peuple. C'est ça mon dit que nous sommes résistants, ba combattants, tu dois ressentir politicité, tu dois ressentir comment dire encore les politiciens. Na kati ya résistance na besoin de ça du kofi amunene. Tu dois sentir bateau là. Merci. Voilà, c'est vrai que ça c'est tu dois apprendre. Excusez-moi. Merci. C'est un peu difficile à réagir. Merci. Je veux brièvement pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Moi, c'est vrai que je fais c'est vrai que je fais partie, c'est vrai, d'un parti politique, mais comme j'ai dit, je laisse mon vêtement de politicienne dehors. Je suis une combattante. Je suis choquée par l'attitude de M. Tshisekedi. On va appeler un chat un chat. C'est une attitude irresponsable. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a demandé à ces gens. On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas, mais c'est le peuple congolais. Pourquoi il a peur. Il a peur qu'on tire sur la foule. Alors dans ce cas-là, il devrait avoir peur aussi qu'on viole dans l'Est. C'est ça qui devrait arrêter aujourd'hui. L'urgence aujourd'hui, on parle de la violence des musiciens, mais il faut parler de la violence qui est au Congo. On parle on frappe tel musicien, on frappe tel politicien, mais la violence qui est en train de se dérouler dans le sud de la République démocratique du Congo, c'est la plus grande violence qui existe. On a un génocide, plus de 8 millions de morts, le plus grand génocide qui existe, et M. Tshisekedi demande aux gens, il faut dire aussi, ce que vous avez peut-être oublié de préciser, il a demandé aux gens d'attendre le 6 décembre. Le 6 décembre, c'est quoi? C'est l'expiration du mandat de monsieur Hippolyte Kanambe. Voilà. Donc, vous voyez. C'est tout ça qu'il a dit. Le peuple n'a pas le droit de se soulever. L'ajouter. Les amis de Wechi, en tout cas, Mboka na biso ezana pasi. De souffrir mingi biso ba Congolais. Comment la Ketos a pris en otage par les politiciens. Au moment pourquoi diaspora n'a pas combattant parce qu'ils ont responsabilité en Bokana. Dit to komi kopek sa musique, to kopek sa makambo ebele. Parce que tous les décis, ils ont la nambongo, ils ont la tout, to sensibiliser batu namboka. Voilà. Batu bazo continuer ko kufa. Et les politiciens zo senga batu bazo la tuer le 6 décembre. Ba femme ba continuer ko za la violer. Et discours aux autres na kati ya meeting aux beta masola on a 30 ndenge bato bafuta ka batoté. Est-ce que yangonde l'essentiel ou bien ce sont les femmes qui sont violées? Est-ce que Azali discours Azali discuter? Et puis l'ambassadeur des États-Unis on a dénoncé. Nazo regretté comportement il y a États-Unis. Oui. Ambassadeur des États-Unis à Kepachi. Tu sais que les lots tout Kinshasa zo lobango ba yeko comprendre pourquoi l'ambassadeur a kendaki kuna pona ko calmer vie chichi. Tozo senga na communauté internationale. Dans le monde, qui continue à favoriser les aliments makila ya tout. Mais la question est qu'est-ce que vous attendez quoi en fait? Bon, nous attendons, nous prenons notre responsabilité maintenant. Aujourd'hui,
Maintenant. Tozelaki, ndenge tolobaki toujours unité. Parce que bato balobaki se libérer. Non, ezaki message ezaki que asenga na peuple va se libérer. Peuple wana bake koyambaye na aéroport ezali elakisi nini que peuple azo souffrir. Bake wana ezali pona elengi ya leader te. Bazo mona que tokoki ko espérer na muto quelque chose. Le message ezalaki. Nous avons un téléphone en direct. Ezalaki que bakende aloba na bango que mabele na biso ezali occupé pour se libérer souffrance et l'équipe. Mais message ezali autre ya kozelati le 6 décembre. Or na article parce 64. Qu'il est candidat également, c'est pas article 64 il y a constitution et lobby boy. Il y a une place nazo loba. Article 64 il y a constitution ya mboka et lobby boy. Oui. Peuple akoki soki amoni ke bato baza na pouvoir. On a la constitution en Boka. Article 64 et lobby. Ce qui peuple a constaté que bateau bazan na pouvoir. Un groupe d'hommes bazibino en otage, bazo exercer pouvoir en violation de la constitution. Vous devrez vous libérer. Tshisekedi c'est un légaliste. Il a fait une constitution bien. Oui. Pour demander au peuple le pour se libérer, il faut pas aller c'est là le 6 décembre. Même la constitution le lobby boyete, la constitution le lobby que ceux qui besoin exercer déjà pouvoir mabé, besoin na droit ya côté les melabatoana. Pourquoi il y a muto sali droit à zo lobake, donc c'est la mandat na yezo c'est le 6 décembre. En tout cas, mon frère Ezali Passi. Oui. Message au Uti Kopmana Kishasa Sikoyo. Ouais. Nenge Tshisekedi a pekisi population. Alobi na bango ke non. Il a parlé message à Bengi, bato baza sur place ta stade. Bato bazo benga biso. Oui. Tshisekedi alobi boye. Ouais. Tokosala ndenge batunisien basalite, ndenge baégyptien basalite, ndenge babikola na mususu esalite. Il faut que l'élection na ba irne. Voilà. Biso tolobi boye. Na basi oyo nyonso tu peuple congolais azomona. Na ba mort nyonso tu ya bandeko bakufi na este. Na ba femme nyonso tu baza violé na este ya Congo. Tshisekedi aza mutu ya koloba te ke peuple congolais bazonga na bandaku kabase la élection. Tolobaki Kabila dégage. Le message a été bien reçu par notre population. Soulèvement populaire Nessa Malelo Kanambe Akende. Tshisekedi logo la boyi. C'est que aligni ba congolais te, aligni pasi ya ba congolais, aligni malheur na biso. Bajora bana kosana mobutu kala yango leza continuer lisusu na banani. Alors sur ce biso ba combattant Europe de lobi boye ba biro nyonso tu ya IDPS Europe ya France ya Paris ya nini tokokanga ya nome tokokanga yango nyonso tout plus question ya komona bato ya IDPS d'Europe kato bakoya komasa na conférence de presse ya IDPS donc obeta bango mpo te discipliner bango eya mpe tofotaka te na Tshisekedi na bato na ye bango tu bakodégage na kati ya biso bakombata tokobimisa leader na biso mpe tokobimisa bahomme politique na biso. Voilà les messages des combattants. C'est un peu en direct ici et monsieur est un peu chambourdé un tout petit peu. Voilà, Torenisa qui va combattre, qui est un peu partout, Bomoni Awa. Les alliés émission, on dit qu'on a un message en direct à Kinshasa. Il y a un mec qui va combattre, qui Londres, qui Suède, qui Hollande, qui Allemagne et puis va combattre à Belgique. Qui a après la marche samedi 23 avril, je crois que tout ça c'est émission spéciale, je crois que et puis en direct tout ça qui a une nouvelle en contact na Kinshasa, la meeting il y a président UDPS, je crois que message du Kokoma. Par combattant, un peu dessus par rapport à un message de Tshisekedi. On est furieux. On n'est pas déçus, on est furieux. Moi je suis furieuse. Je suis furieuse. Je suis furieuse. Je suis furieuse. Même la dernière question n'a pas été posée. Puisque vous êtes vraiment furieux. Mais quand même, la dernière question avant de se séparer. Mais s'il vous plaît, juste avant la question, s'il vous plaît, en tant que femme congolaise, vous dites qu'on est déçu, je ne suis pas déçu, je suis furieuse. Je suis furieuse contre Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi vient de trahir la femme congolaise. On est en train de violer nos mamans, on est en train de violer nos sœurs. Et Etienne Tshisekedi dit que les sœurs congolaises, les femmes congolaises doivent attendre jusqu'au 6 décembre. Donc on n'a qu'à continuer qu'à violer la femme congolaise. Etienne Tshisekedi vient de trahir la femme congolaise.
Je demande à tous les compatriotes, à tous les patriotes de se soulever, n'écoutez plus ces politiciens qui vous mentent. L'avenir du Congo est aux mains du peuple congolais. C'est terminé. Je fais partie du RPLC, mais je vous dis que Etienne Tshisekedi vient de nous trahir. Alors, Alim, oui. Mes respects, merci maman. Mes respects. Oui. Bitumba, mes respects, tous à la. Papa, pardon, silence. Tous à la calme. Tous ça fait. Mes respects. Nagalisi Toloba qui bouille. Oui. Nagalisi Bino, Naba réunion, Naba Kambo. Ton côté, Naba leader la Kalaté. Tomi côté, ton dormi en charge, Bisso Moko. Ton fils fera là-bas quelque chose. Ton tiens bon, on a Bisso en jeu. Ton tiens bon, on a Bisso en jeu. Nous sommes les Bantous. Toi, on a droit à Mbo Kawana. Comment les hommes appellent la Bisso qui se gagne dans le but dans le 24 avril jusqu'à le 6 décembre, c'est au Pakistan. 3 millions de Congolais, encore plus 1 million de Congolais va au Koufa. Siko, nazo sema na pesi mot d'ordre na ngai Siko. Na Congo ya 8 millions de morts. Lokola Etienne Tshisekedi a respecté parole ya la voix du peuple, c'est la voix de Dieu à respecter la beauté pendant le lot à l'écart. Mais respect. Le lot n'est pas venu. La diaspora France bazali awa, bana Londres bazali awa, bana Belgique bazali awa, bana Hollande bazali awa. C'est de la population, peuple congolais, les diaspora, partout bozali, bokamaloba na biso, bo soutenir biso, biso d'ici décembre tokoba Kinshasa. Soto obuna la minduki, to obuna la minduki. Soto obuna la mbeli, to obuna la mbeli. To la tina kokene élection na arido Hippolyte Kana mete. Ceux qui se quedent manipulés, ceux qui étaient manipulés, la communauté internationale, tout le monde est là, Awa Moubarak, moi je américain, Moubarak, moi je américain, le mois de janvier, dit le mois de décembre, l'américain va passer à 3 millions de dollars pour le Moubarak. Moubarak a Kendeki, le lot tout le monde la Tunisie, Ben Ali a Kei, le lot tout le monde Kadhafi, ouais, mais Alim, Boketu, ouais, mais bon, on est espérer ni na Tshisekedi. Vous ça qui d'abord est ni. Mais reste. On est espérer ni. Ah, va te dépasser ma mort, on devrait se mon âme. 1000, 3000 euros, et puis pour la repasser les lots et à qui départ et à l'occupation. Peuple congolais, il fallait qu'il se quede dans le baquet. Bandekona biso, tokufi mingi na minute, motaozo mandako azalite, hôtel malibanda po, arrive du police kaname adi. Jean-Pierre même abateka un piège en 2006, qui se quede dans la militaire, qui se quede à Robanine en décembre, à Robanine. Il y a moi vraiment la Sengi, la Congolais, la diaspora, tout élément, Hippolyte Kanambe na Vital Kamerere égale 1. Nduloyo ozokende nanga Hippolyte Kanambe ozobima Congo Vital Kamerere ozobima Congo bolinga te ozobima Congo tolobi mbuloyo ozobima Congo Vital Kamerere ozobima Congo Hippolyte Kanambe ozobima Congo mbuloyo bolinga te Hippolyte Kanambe oza kobima na Congo. Ya solo sans plus tarder bandeko bolandi message oyo bandeko na biso ba combattant oyo babimi bisika na bisika na leki nano epa ya président Véron Malumba yo moto toyambi yo guest na biso ya lelo toyambi yo malgré ozana émission na yo opesaka bima na tono pe na au commandement mais lelo ezali bima na tono te lelo ezali au commandement te mais lelo ezali masolo ya se ya nzete. Président Véron Malumba oyo ki déclaration ya ba combattant olobi nini o esengeli koyebisa peuple congolais o basali kolanda yo na mpoko malelo eboto.
Ok, merci beaucoup Papa DSV et puis merci na ba patriote nyonso to bazo landa biso na radio et puis na bandeko nyonso bavandi na conférence na biso o ba koyoka message lelo. Je crois que quelque part tu ko comprendre pourquoi tu ko tenir compte na message ya ba combattant mais na lingna soulever lo komoko na ebandeli ya liboso après message ya ba combattant o bango basali bango balobi baza dessus mais par contre après déception na bango bayaki ko se retrouver rapidement pour basenga bolimbisi na ba déclaration incendiaire au bango basala ki wana. Alors to tenir pe compte nango mais on ne peut pas quand même laisser toute histoire moko vrai et le cas pour lobby et bandela après tozonga na habitude ya ba pardon parce que nous les Congolais nous aimons bien faire du mal après demander pardon batu ba bosana lelo to solo là. Alors, selon déclaration à Bango, omoni Papa DSV ndenge balandinyo sarado bazolanda biso, on a des responsabilités yako solo laka selon barabiloko biso tolobaka. Alors moi je vais dire aux combattants parce que il faut quand même tobeta histoire ngo bien ndenge ezali. Toza komi kabola peut-être na échelon ya ba R 6h du matin ba combattant moko babimaka na 14h ba combattant mususu ba rejoindre o babimaki na 6h du matin. Na 16h ba misusu ba eko kota et puis na 18h ba misusu ba koti tozo zelape mususu ba bima na 20h. Mais eloko eza grave ezali que ba dérapage ezali trop. Alors quand je parle de dérapage bokolanda quand même ndenge ba combattant bazolo ba wana je ne sais pas. Ceux qui peut-être bazozwa déjà ba permission ya komi benga ba vrai combattant aujourd'hui ba ko comprendre que quand on parle de combattants eza mutu nyonso tu oyo alingi Kongo elongwa na buzoba oyo ezali nango lelo na méthode nyonso oyo yaponi parce que nous avons aussi des sorciers peut-être balekaka na baradio na biso te toza na bachrétien toza na babokoko bato basambelaka bokoko bato ya modèle na modèle et puis pourquoi pas baopposant wana faut tenir pe compte nango moto na moto aza ko appliquer méthode ya dénomination oyo ya salela choix na oyo ya azali ko bunda nango ba combattant baza na choix mais ba kabwana toujours na ba groupe belé parce que soki to zongi na cadre ya pardon na bango ko mona ke ba oyo basalaki ba déclaration neti bande konaso ba bokechu ba yuyu tous consort na ba o basengi pardon bango pe balobi baza ba combattant mais za bilongi mususu. Alors c'est pour dire que na kati ya ba combattant il y a trop de groupes de combattants. Alors moi je crois que époque comme sikoyo ya ko imposer mutute oyo yo sentir que olingie salama mais soko bandi ko lakisa batu secret ya libération ya mboka Papa DSV. Je crois que congolais nyonso to ako saisir message et puis ako appliquer méthode ya malamu pour mboka na biso elongwa na imposture et puis tout ça la pratique ya politique nouveau. Alors soki na bina kota na ba critique na bango Papa DSV ko mona ke bazalaki ba ignorant. Alors, dans la ignorance, ils ont parlé selon leurs sentiments. Balobi peut-être par sentiment, il y a haine. Parce que peut-être il y a Tshisekedi de Sepeli Sagabango, pour la raison, bango ba yebi. Balobi peut-être na sentiment parce que ba monique, bazalé cause la réponse na likambo moko oyo bango moko pe basenga kité. Parce que journaliste alobaki yango clair. Bozalaki cause la nini, ils n'ont pas bien répondu. Bango balobi non, bango balingaki kaka lelo Kabila akende. Mais ce qui babandi ko zongi c'est la biso question wana depuis Kabila comme président Tilelo. Ça fait combien d'années on a promis des libérations et des libérations avec notre patriote Ngwanda, Batunyonso, 5 colonnes et Bima, nous le verrons Mwaluma, nous avons parlé de la libération nette. Oh peut-être to comment on a noté. Je crois que le peuple congolais a occupé ko tout na biso alors que ce qui peuple congolais a occupé vers biso. Alors bien appelle ça biso embargo. Vous ne trouvez pas que quelque part il y a un danger na kati ya communauté congolaise ou peut-être toza ko se comprendre bien te et puis toko koma na trouble moko Kabila risque de faire 30 ans au pouvoir. Nazolo bango vraiment avec amerti. Ako sala 30 ans parce que tozo koka ko cibler le sous cible na bisote pour la libération ya mboka na biso. Tous ces changements là créent des problèmes. Et aujourd'hui, nous allons passer un message fort
vraiment soki nazaki na permission ngape na kokoya kokwesa mibeko mais na kokwesa mibeko te parce que baza bana mayelamu bazongi basengi pardon et kozala considéré à moitié parce que tokotambola na bango na méthode wana mais place au bako déraper l'air wana penza bako comprendre que ah bon il y avait pas seulement les combattants qu'on voyait sur YouTube partout na ba chambre hôtel baza ko sala ba film na bango porno ndenge balingi mais il y avait aussi des combattants plus dangereux que ceux que nous croyons wana alors Kabila kotikala na pouvoir eh ben tokozonga na distraction baza ko sala promotion nango sikoyo wana ekozala message moko fort après on saura qui est responsable na désordre ba combattant bazali ko sala promotion na yango nazong c'est le maloba comme ça na yoka ba question pour avancer na masolo tozo sola lelo merci beaucoup merci président Véron Malumba toleki nano epende kona biso côté biso monsieur Joachim Zambwana soki azali na motuna ya kotuna président Véron Malumba selon déclaration oyo ya ba combattant. Bon, ngai personnellement entre ba combattant ba résistant, je ne crois pas que naza problème na bango et na mituni kutu erina ba sengi pe pardon yango donc bino de ba trouva vraiment spécifique place no bo yebo mon nango soki na YouTube bo pesa biso link yango donc na biso pe ko yeba place no ba pesa pardon soki ba sengi pardon bon baza mibale baza ba congolais ba yebi na oni bazali ko sala donc s'ils ont demandé pardon ça c'est leur problème et ça basengi pardon boyo kana kuna ngana yoki na ngai loko mokote à vous l'antenne. Merci toleki epe mama na biso mise na banzi bolandi Olandi déclaration ya ba combattant na banzi ba combattant balobi ke bazali ya France ya Belgique ya Allemagne mais nazali komona combattant oya eko se présenter na kati na radio lisolo te malgré ba bimi nano ndenge wana mais biso toyebi ba vrai na ba faux kati na bango toleki nano epa mama na biso mise to pesio maloba eboto balandinyo sa radio lisolo lelo eboto na bino papa Véron papa chancelier papa Zambwana mère Sol na DSV ya bino eboto yango wana na yoki ngai pe ba colère ya ba combattant par rapport ya makambo elikaki na Kisasa na yoki pe le soubolebe ke ba kende ko senga pardon ça va donc quelque part en tout cas ba se calmer et quelque part la qui que peut-être bazui moi ba réponse moko éclaircir ba idée na bango par rapport ya ndenge ba sikela ki na malobo ba lobaki mais nga la question par papa Véron papa quelque part malgré ce qui ba lobela qui peut-être ba qui bien té ndenge ni na ko réagir par rapport ya o papa Tshisekedi da salaki papa Véron mais ko éclaircir biso na point wana. Est-ce que Bazala qui n'a raison à Kolobandingi Wananga en tout cas normalement la zone qui n'a raison quelque part puisque Bazala qui n'a pas attente na bango ba yeba ki o wa Bazala ko zele papa Tshisekedi malgré Bazala bata parti na yete hein mais ba yebi si que bango Bazala ko zela likambo likaboyi mais pour nanga en tout cas na monaki que peuple azana nous prêter pour à se soulever à se révolter à tambola parce que et pas to boni bato ba telema ki ba sala ki makambo opposant morota telema qui combattant morota telema qui résistant morota yebisa ki ba roto ke de to tambola te peuple yemoko a monaki que non na lembi na kei na la kisaki na lembi mais est-ce que papa Véron est-ce que na place wana ya solo est-ce que papa Tshisekedi akokai ko sala pe loko atinda bato na ndenge wana ce qui oui mais kana ko expliquer biso nazongi sala malopo. Merci beaucoup maman Misé au moni question yo tout neza question clé. Ça veut dire au moins biso ba congolais tolingi ko s'informer te net bango ba combattant naza ko accuser bango directement il fallait ba yeba quand même logo ni Tshisekedi a bengela ki ba peuple congolais au moins biso tolanda ki ba message wana depuis kala tango to yoka papa Tshisekedi to yoka yete ki alobaki boya to kende ko revendiquer eloko moko apesa ki date alobi mokolo oyo Mobutu azalaka wa tango ba komisaki mboka ona multipartisme IDPS a gagné yango na époque wana. Soki mutali ko reconnaître ngo te papa Tshisekedi bakisaka bi moto wana za motema mabe. Alors toko kende ko fêter. Moi je pense pas que so mutaki o sala fête na ye, ngana ko ya ko pasola ba verre kuna na ba milangi na ye, après ya comme responsable. Alors, soki na zongi na côté ba combattant,
moi je crois que eza d'abord erreur grave, faute moko lamentable na part na bango. Nga Véron Mwalumba, combattant que je suis, na koki koze la réponse na potote. Impossible. Soki na yebi ke nazo tia mitambo na nga na Congo, na kozala zinga ya Congo, po na mitambo longa na tie. Alors bango moko bazoze la réponse. Ya oyo bango ba yebi loko bazaye kozele pa Tshisekedi, bafandi na Belgique. Mais to meka kobeta masolo na bango ndenge bazo melaka ba ken na banganda tout ça, na ba porno bazo sala kuna. Non, on n'a pas le temps de parler de toutes ces distractions là. Mais réalité zalike, on ne peut pas dire à un fou à comme normal et on ne peut pas dire à un chrétien à comme athée parce que yo sengi e bongo. Qu'est-ce que je veux dire? Papa Tshisekedi azali opposant politique. Donc il y a une réalité wana. Alors qu'est-ce qu'on demande à Papa Tshisekedi aujourd'hui? Tozo senga ya comme militaire à Bunda. Moi je peux leur répondre à la place à Papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi a tali na podium a luki elongi ya Boketu a monité. A luki elongi ya Mbo a monité. A luki elongi ya Yuyu na podium a monité. Alors bolinga ya pesa ordre na banani. Na ba civil. Tandis que bino ba militaire bovandi na poto et vous qui allez recevoir l'ordre de faire la mission Oeza derrière vos têtes. Boza à 8000 km. Qu'est-ce que vous attendez de Papa Tshisekedi? Parce que au moni ba Congolais baza motema mabe mama misé. Les Congolais attendaient que Papa Tshisekedi a salé loko moko boye. Après tango ba ko kangaya ke na CPI, comme ça les mêmes Congolais rentrent na ba média pour na koloba, ah voilà, to pekisa ki yo makambo élection o yo kakate, o zui. C'est ce que les Congolais oyo baza ko mibenga ba combattant parce que to ko koma na triage ya ba combattant ngo na ba volonté ya maloba na biso moko. Parce que tout le monde sait baza ko mibenga ba combattant. Moi je commence à comprendre que Kabila nous a infiltrés jusqu'à tel point que mingi bazolo ba combattant mais il y a des langages qui sortent na monoko na bango komona ke ezo bangisa. Bien tout à l'heure tango babimisa makamba musique, moi je veux me porter garant de ce que je veux dire. Moi j'avais peur de ça. Et pourquoi je dis avoir peur de quelque chose? Je savais que quelque part dérapage lingue kota. L'air na bande koloba, tout le monde croyait que j'étais toujours à côté parce que je connais mes amis. Hein? Je connais tous ces combattants qui parlent, oso analyser Moutoura Malobano, oso sentir que non, ils parlent en vain pour ne pas aboutir dans quelque chose. Yangono moningai na lobaka ngo na départ na lobi, bozo risqué, bobo sana cible na bino. Aujourd'hui nous sommes où? C'était d'abord les musiciens. Bravo, vous avez réussi. Et aujourd'hui c'est Papa Tshisekedi. Je vais encore dire bravo, croisez les bras, regardez les combattants. Moi, je leur lance un message. Je ne suis pas de l'IDPS. Alors, ba pousser ngai. Na bato ngana yebi e belete ke. To koma ba membre ya IDPS. Comme ça, to assisté. Na ba embargo yo bango ba linga ki ba pesa na IDPS. Dieu merci. Ba zongi ba yeko senga pardon. Yangwana ta mususu naza ko se réserver. Vraiment ko lancer bango message. Oyo balobaka ke. Message fort. Pour ba comprendre que le Congo c'est pour tous les Congolais. Et chacun a son travail, surtout quand c'est pour libérer le pays, personne n'a le droit. Il y a un embargo, na modèle oyo ye azako mone la passe na poto. On doit se dire certaines choses en face. Parce que trop c'est trop, et je commence à en avoir horreur. Voilà un peu ce que je voulais dire à Maman Misé, parce que il peut attendre tout ce que Bakoko Linga va participer à la réussite. S'il ne participe pas, alors ils vont faire l'échec de tous les Congolais. Demain, on va comprendre pourquoi nous avons échoué. Merci beaucoup, Maman Misé. Et boto, il y a solo toleki na lombango et père chancelier topesaye maloba soka zaina motuna ya kotuna Véron Mwalumba ou bien yé akokipe kobakisa. Papa na biso. Bonsoir Papa Desve. Bonsoir chancelier. Ok, merci beaucoup vraiment. Na pesi bande kono so baza conférence mbota mingi. Bon, on a moins réaction mokomoki. Moi, je crois que les combattants ont raté une fois de plus une occasion de se taire. Moi, je crois que c'est la moindre des choses. Oyo bango et sengela ki basala après avoir causé la marche na bango. Problème ninga ceux qui n'a meké un peu ko analyser hein, extrait oyo les amis de Wechiba Batiewana, bien que certains parmi eux baza contre il y a une image wana au bazo senga wechi a retiré. Moi je dirais ceci,
weti atika ba image wana ndenge wana. Le problème c'est quoi? Namoni eloko moko ya liboso nga na constata ki parmi eux ezali spontanéité et quelque chose eye bango d'une manière un peu ramassée ndenge bavandaki likita wana libanda. Eloko moko namonaki basali un peu ba déclaration moko ekendaki beaucoup trop d'une manière émotionnelle. Et puis troisième point nameki un peu ko soulever ezali désinformation. Bango bavandi na plateau